côté papa na bisa kufi boye. Papa bisa kufi boye. Et bah tikicha cha de côté du papa boza sunne ko na sonne ko papa te. Tika boya wane zakana muteme zonga na mosima. Ngai na bosa na kate ta ba mke. Na 2000 ans. Fait papa na biso. Ba bete mama na biso benga so ndako. Biso ba ta famille soki papa na biso akufi vraiment. Mutatia makolo te na liwa ya papa na biso. Mais na salle to moni baye. Na sali bayete bana ngo bayete babandi ko bondela biso déjà bana ngo bayete lobi balingaki baya eza na papa leki moko akikuta mo da ba bonga mapo baya bayesi bango boya te bana wana nde babita bana nde baza bon babibo kende te. Voilà, bandeko balandi mission na biso les larmes des pauvres. Bomoni biso tozali na morgue ya clinique en direct. Et mingi balingi bayeba wa kufia zali nani tomona ki na butu ndenge nini sécurité zalaki kitoko vraiment makambo tozoleka kitoko nde batu bakolinga bayeba papa Désiré Kasongo aza ndenge nini na bana na ye oyo batiki ete banda ebandeli tisuka bakonzi bazanga ki maloba te pona perte oyo tozwi ya makasi ya ko perdre papa Désiré Kasongo. Chef, bonjour. Bonjour. Chef, na ebite biso nyonso toza na pasi to uti ko perdre papa na ebite okoki ko exprimer douleur na yo pasi na yo na ba o ba olanda. En fait, papa aza papa na biso. Oyo ya bokoli biso banda bo mwana muke. Vraiment. Bokoli biso atangisi biso. Donge mokili ezalaka, dès la Bible déclare que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. OK. Donc Nzambe pesa biso papa, Nzambe pende azu biso papa. Malgré ma séparation, toza na passe na motema ya papa kotika biso, kotika là. Alors yango pe tozala ki ensemble na ba sergent, au papa za papa ba sergent. Vraiment. Toza vraiment ebelé, toza wa pe to kena papa tina suka. Vraiment. Okabwana papa tant to ko tsena nzela lilita na ye. Neto kokabana yo en tout cas toza on est ensemble toza na douleur na biso tozo ko accompagner papa na biso na bande ko na biso na toza lelo batu nyonso bamoni importance na bino na famille batu nyonso bamoni ndenge nini bo défendre papa pona batu oyo bamona ka musala ya soda ezali pamba na mabota to ko yebisa bango nini. Bon en fait pona musala soda pona batu bamona ka eza musala moko inutile musala moko ya batu batanga te musala moko boya ba bololo te armée selon ndengo yo zo zwela yango. Ce que je veux qui responsabilité aux la responsable. Voilà. Alors biso totangi tout ça ba diplômé, ba gradué bazali, to leki na ba banc ya ba école. Nous sommes na peto to lati eza peto to lokotité. To mériter to tie na mapekate to ya ONGT, to mériter yango. Vraiment. Alors to tangi na banc ya école, to ju diplôme, tout ça ba diplômé. Vraiment. Tout ça ba diplômé ya armée. To tangi soko kuno za maël était au rejoité. Alors ce qui au menu on t'a mérité plutôt ça veut dire que il a quelque chose à lui et il a l'intelligence que Dieu lui a donné, c'est pour ce que là nous avons mérité ce qu'on a mérité. Vraiment. Merci beaucoup, c'était ça nos questions. Je ne sais pas s'il y a un mot à dire ou bien il y a une question que je ne vous ai pas posée, vous pouvez ajouter. Bon, si il y a un mot je peux dire, je peux inviter tous les jeunes à intégrer l'armée. Vraiment. Parce que nous avons besoin de la jeunesse. Vraiment. Balobi, Bajen, intégrer l'armée, et ça bien, malgré Balobi que ils ont le rôle à piège pour Nanini, pour Naraka, Bapondi, Batinda Bana, Bamoti, pour Naraka, Biso, Batutozanga, Boye, Nebito Yoka, terme wana. Bon, en fait, terme wana, Balobaka, Baponaka, Bakonzi, Babana, na Bangonde, Batika, Rabana, Bakonzi, Batika là. En fait, ils ont bon côté. Alors, armée tant que c'est ça tu dis déjà pour les écoles tu dis ma risque nyos ekolinda awa to kopchape kaka fait awa vraiment ezate ka pona bana bakonzi non ezana baninga na biso kutu baza bana bakonzi bana ba général baza na front biso toza bana bakonzi te nga tata na nga za chef cuisinier na présidence maintenant voilà je suis à Kinshasa mais il y a mes amis qui sont à Beni, leurs parents sont des généraux et tout consort des colonels. Mais voilà, moi, mon père était civil, voilà, je me trouve à Kinshasa. Mais au Colin a bonne vie quand même, chef cuisinier de la présidence, donc ça, c'est qui vraiment. Vraiment. Na sepelina ni sous attend il va pour na papa ou aïba qui papa, vraiment. Serge Bahati, merci. Si tu as quelque chose à dire, viens parler alors. Mokili to sala mabete. Po to ebite un jour ni ko komela biso.
Même la Bible déclare, ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Donc, éviter un jour, nous ne pouvons pas comme la biso. Et l'autre a surpris, papa tiki biso. Tu vas éviter nous ne pouvons pas. Donc, si papa sala mabe na mokili, mais parfois tu tout le monde a foule, oh il a dit biso te. Donc, yango papa biso bana to tambol na droiture, ne papa pesa ki biso conseil. Alors que loko mutu koyiba te. Yayo. Donc, on a rien dans le bakaka, on a malgré pas 6 ans na mutema. Donc, ba courage na biso mo kaka. Pe na bande ko to tikali to zara na courage ya ko travailler. Pe ya kotali bande ko batikali ona kopesa comme conseil na bande ko na biso bilenge balobaka o armée za passe bote armée za passe te armée za la passe soko tambola conseil o ba parents ba pesi yote ndeti biso to tambola conseil o papa ka songo désiré atikela ki biso ndango moni lelo toza o toza lelo tovi to lati ba pete ya ba OGT mais to lati o eza ya école o bazui ba signé pas ministre de défense toujours to lati yango donc yango il faut to tambola kaka na ba conseil ata papa ko kine ko kufa akei nde papa na biso akei mais o ya tikela biso yango tozo salela nde lobe ko sala biso poto koma bato donc o na zai na kaka ya koloba yango wana. Merci beaucoup. Naza vraiment épaté na omona ba mapinga na biso ndenge bazo défendre ndenge baza ko s'exprimer ndenge baza na komikitisa vraiment j'ai beaucoup aimé pona bino bato bokansaka ki kozala mapinga fozala kuluna ya kala ou bien mutaba niongo yeko batama na armement et eza bongo te bomoni ndenge ba soda na biso bazali modèle vraiment natondi bino botondi bien. Merci. Toza awa na mama Meli Paulina moko ya bana ya papa Désiré Kasongo toza pena ndeko ne ya mobali awawa et puis akopesa biso ba détail ndenge nini bayambaki sangwa papa zalaki ndenge nini na bango est-ce que bayebaki ke papa kotika bango na mikolo oyoyo papa zalaki na maladi moko boye banda kala to bazalaki surpris et voilà nazo sola na mama Paulina yenda apesa biso quelques détails na makambu oyoyo. Maman Paulina, bonjour. Bien, bonjour. Maman Paulina, tu es koluka pour nous lobela biso mukie pour na papa Désiré Kasongo. Papa Désiré azanani panayo. Papa Désiré aza papa wa botingai ngana za troisième naye. Troisième naye. Voilà. Na troisième naye. Nazwaki sango ya maladi ne pas papa na ngate. Mardi wana oya koya kitu mande kusolola naye. Kusolola naye. Tokomi kaka ba 21h. Maman bandi kolela totala be papa akwe ya piqué crise. Yo kutamaki na Kinshasa? Na kutamaki na Kinshasa tinazaki na Angola. Vraiment. Tango papa piqué crise bayisi biso akine pa bandeko na ye. Pa bandeko na ye. Tango ke pa bandeko na ye ngana bengi bana bandeko na ye. Na tuni bango bolobi na papa na biso nini. Bango balobi na papa na biso eloko te. Na yebisi bango soki papa oya kufi mutu atia makolo telebima papa oyo. Wana yo komena kanda oyebisi bato ya famille soki papa na biso akufi vraiment mutu atia makolo te na liwa ya papa na biso mais na salle tomoni baye na salle baye te bana ngo baye te babandi kobondela biso déjà bana ngo baye te lobi balingaki baya eza na papa leki moko akikuta mo da babonga mapo baya bayisi bango boya te bana wana nde babito bana nde baza bon babibo kende te soki boke kuna ekezala mabe bazate bana bazate. OK sikoyo selon ndenge sali ba recherche bana wana nde ba sali ete papa komana azwa passe azwa problème bon likambo na message à mabe to rapport à mabe bon likambo na loba eza boy soki papa na biso akende pa na bango tembe papa na biso akufi te de papa boyoka na sangwa maladi te toyoka na sangwa maladi te toyoka toyebi nde papa na biso abelaka makolo esala ke passe mais sango ya maladi toyoka ngo te papa na biso nde akende kaka kotala bana ya ndeko na ye na mwasi ya ndeko na ye akufa tika papa na biso ntango azongi papa na biso akufi ndeko yango azalaki nani papa leki to papa kulu aza papa leki mwana tika na bango ye pa akufa. OK kozonga ya papa nde boye nde yango papa na biso apike crise akufi yango tobisaka bana papa na soki papa na biso azwi problème moto aya te. OK batikali mpe koya te batikali mpe koya te ka oyo tolobi yango ndenge kotikala sikoyo nde bovandi na nsima bozongisi motema nsima bien eza kaka bongo
te nde toza boye toza na problème na bango te po toza bande mais eloko ya motu ya kaka na ebembe nde bakango balingi bamonana te tozalaki na posa bamonana te après bembe bokoko monana na bino onga azala na sasa te nazala na ngola na omona bonde ah vraiment moi message kasi na portugais oloba yango déjà ti ou bien noko muta oloba toloba portugais te oloba kaka linga vraiment mais bandeko pe kuna baza bana na kaka mike baza bakoyoka lingala ona lo vraiment donc kuna wa encadre bango kitoko encadre bango bien kitoko pona bandeko baza libanda ya bibishi ya kingandi message ezani matanga ngo ezokende ndenge ni est-ce que ezokende bien ba souci eza ba problème eza message eza penza boye tokufeli papa tomona tokufela banoko tokufela bakoko tokufela banani tozala pe na shock wana mais ndeti nga shock oyo ko matanga shock ya kokufela papa na ndimaka te na vie na ngai na kokufela papa. OK. Merci beaucoup Noko, bonjour. Tu ko perdre papa yo zana ni papa nga pena mwa liboso ya papa ya mobali ya oh vraiment Diego Kasongo. Donc quatrième famille na bana mibali yo liboso nga pena yo Diego Kasongo yo pokuta maika na Angola nga za pena na Angola. OK. Ekutanga plein fête ozaki na fête sangolandi ngai na vani na fête avec ba disons to na fête ambiance to mera masanga fiancé to bana chéri na nga bengi nga na téléphone oza wapi na ICT naza pena matanga tia ya kamera na kufi pina tia lola kamera na kufi ta mwasi tia tabenga sima ndo ni baba namta kufaki ambiance to me desedi matin nakata fête na fongoli téléphone connexion nga na moni publication petite sœur nga Arlette na kuma ya liboso Arlette tabe petit moi suka suka mwasi Arlette ya publication Arlette baba kofi na bomaki ambiance ya batu na fête papa Désiré Kasongo kofi papa nga kofi likambo déjà tant papa nga na maladie oyo abele été na solene dimanche asinga te na sala limpeza na barabara lokola sala salongo na barabara na bungsa mbuta mutu pa benga mbuta mutu asinga rappeler nga sima na sala le dimanche lundi na sita benga été lundi na sita benga te mandi pa sota te mais qu'est-ce que ozo za net tantine to sona mutu muta pepele fait ba 21h ça benga nga mutu c'est crise na case de bain na kata douche mutu c'est case douche na douche appliquer crise ta bon pour mettre hôpital quartier parce que bon transférence mercredi na campus oh sur la basondi ngai tema na zona shock wana noko nanga akufanga na lunda abenga biso dimanche to nda lunda lundi moni na basondi banda lundi ti samedi après matin et pendant afanga biso alekani mbala ko fa samedi akufa le 25 novembre Zahano mtu na nabusa na ngote. Nwande kwa mama. Ndio kama mama. Lika mama kufa na Sunday. Nasaki mbala mama liki nanga na pote. Nasi muni mama oyega sina mona deja na finanga. Noko nanga na kute na Sunday. Bombo za kape lobiko to kufa. Ngade yebeki papa akufa. Kwa ya zaida na Sunday. Yako kufa. Ngabo dimanche akufa na ine. Na vote noko nanga tikilanga. Papa desire tikilison ine di matin. Ah bien kaka ngaza na nguna kisasa na Angola toujours c'est la famille mais c'est la famille ngo eke mabe neti ngasa na kenanga boye so ino kufi na kotina mbongo pe na koya na pe na kota mama na nga boko boma ngai même moral donc ko ne papa na bisa kufi boye papa bisa kufi boye e ba chikicha chacha côté ni papa boza sunne ko na sonde ko papa te tika boya wane takana muteme zonga na mosima ngai na bosa na kate tayeba mke na 2000 ans fait papa na biso babete mama na biso benga so ndako na 2000 ans na 2000 ans famille papa abino benga na mama na ndako babenga ça so troublé papa so na chikapa 2000 ans 25 ans passé mais maman na mutu 25 ans passé na maman na mutu ni papa Désiré Kasongo kofi
Ngapana bango chikicha chikicha. Chacha. Chikicha chikicha. Chacha. Wana bana bien na batata Te mwasi ka. tosilani pena. Mais yaya décida bongo te yo mo mbali yo Te na décidé. yo ndoko to tia harmonie na famille. Te na harmonie te. Te na te na désharmonie. Crise te kokolo ba pe que crise eza na volonté nzambe yo moni on kaka mabe ndenge nini. Te za mabe makasi. Papa na biso bela te. Asa la feye bela kama kone dégager kai. Buta mutu makone dégager esi nango. Buta mutu bela te. Déjà pe yo soupçonna famille na likamoko kwa bongo ke baza batu moko ya molili. Bon, petit frère na moi tu na bango sala accident. Petit frère na sala accident akufa. Oh papa ki ndo tala bana na ye. Bana ye akufa na accident. Asala accident akufa. OK. Petit asuka yo na Arlette ya. Na papa pina. Soko sa interview oluba. O senga oluba. Eleki na bino asuka ye Arlette. Et il m'a mobile papa sur la radio, papa. Merci beaucoup ndeko. Maman Arlette, bonjour. Tous en a pour ça, tous au moins des détails par rapport à liwa papa. Papa bela ki nini bando tumsa papa pour kufa. Voilà. Bon, papa, tu as vu la maladie. Tu as vu papa le bando tumsa ka juste le colo. Le colo à gauche ne te bando déranger. Tu as vu l'attention te, tu as vu la sécurité. Et ça qui est certain mardi papa bima qui date na bosani. Qui dès qui mitendi. Rien ko dans la maison mon babou qui na mitendi. Retourner vers 14h to kutana ki na nzela to solo lipe. Ba senga na mati prince na bin savanga na kitinda ko mais selon na zibi information na ba mutu mo bano so na ipanga lobaki na ye naza fatigué il faut na kende ko pema. Donc okita ki to yebite kota kendaki ayoka ki nini amona ki nini yebite. On ma grande surprise ba 19h papa pe aller ba 15h wana sengiti ameliti. Mais on doit déclarer que naza fatigué. Ma yebise mais pas kende ko s'échanger pour aux moyens aux peut habiter non changer si mana pe mana fatigué ma casse. Mais avant de ko transpirer car et ba kiti te mata bele na tension te tu vois qu'on quand peut-être moi yezaki ma casse journée on peut. Mais comme ba 20h le bec ko sukola ne maman senti car na douche ndenge loko moko zo bouger. Pas que ta la boye alali na si akoyi. Oh, appliquer crise na douche. Ça crise na douche. Nda baye ko mema ento mais non tellement ya quartier na minimbu. Ge minimbu banda 20h tu 23h to moni suite a bien tende na sema ki transfert. Et ça on peut se transférer dans l'hôpital amnene. Na conseil docteur na pesa nga papa ça la bien il faut que l'hôpital passe par machine et ça. Donc j'ai boto ya campus, ne qui campus. Qui campus vers 4h ya mercredi. Et ba yamba ki biso parce que scanner à côté scanner. Résultat scanner et bimi azaki hémorragie interne ya cerveau. Donc azaki paralysé na partie droite na nyonso. Et puis tension na ezaki 26 mais tu as bien attention ba bipe sikre na ezaki ya komata. Na parler docteur ba tension pe ematisaka sikre. OK. Bon to yeba kité. Et puis papa ko ya bongo ti to yi campus so sali 5 jours na coma. Bon, atikala ko lobate atikala ko bouger tani atikala kibiso les premiers jours na 0 heure. Vraiment. Maman kotalo boza so mwana mokete opusani déjà. Oyebi kosala déjà analyse, oyebi déjà pe ko sosola makambo. Na ndenge osali discernement bien étude ya moral no ndenge osali. Nini etungisi papa bien eza nini elobelo na kati ya motema nde yo moko obule. Bon, papa bito yebeli te benga ye sans souci ya famille. Papa bima azala bana bizele ko tia makambo na mutu te. Faut to yebi te. Papa nso beza âge mais eza âge te papa eza azaki makasi. Atambola bima kana ye malgré tout le collègue dérangera mais à se promener kana ye. Donc jusque là tout ça la réponse na ba question to mi poser biso moko. To yeba te. Eza liwa nzambe, eza crise, eza donc tension to yebi te nzambe kam to yebi ekoko leke po tout ça donc to yeba te to pesa réponse nini. Vraiment po yaya wucha lobi bitumbe wuti kota bana papa leki. Oui. Bana papa leki bazaki mpe ko menacer pareil cadet ba papa otaki ko tika biso il y a de cela 5 ans. Bon, somi la ipaso ba yaya lupango ba tantine lupango mais moi ya papa leki na biso ya liboso comme ko tia papa pression papa c'est permis ça te lupango ya ba tata. Bon, comment d'accord déranger papa et toutefois pas kulutu minerva la bane pas kulutu
tindela mbo donc makambo la peine so face à cola kada mo biso ça les la ye boza la atteindre sera sous moi na te biso to ça ba classe vraiment donc ba charge wana la bossa na kamo za makambo wana eza ni ndo jusque là to yeba tenza me kam to pesa biso réponse na ba question to zo mituna vraiment ya suka na tondi botondi na ndenge to sololi bandeko baza libanda boza na bandeko libanda oui to la grande sœur de France boza na trois grands frères moko na deux grands sœurs baza na Luanda. OK message nino ko pesa bango nde botikali na sima wa okoyi ko assurer bango nini nde botikali bino na bana na bana to rendre grâce na Zambie mo le baza mettre et taper à circonstances ce qui a permettre que ce qui nzamba azie ayeba ki makambo ta ko permettre comme la biso vraiment to toi ko to ça tête to Nzambe ka batela biso za la kama kasi po atato mi bomi papa sa ki to semble rendre bisika ki azwa kimia azwa isika to boy atelengana to yoka biso ba ke akufa za na place mtso za biso molimo na ye epi mana kimia vraiment to za kama kasi to komi na suka nde matango eleki eza na mutu batu oyo pe basali ke ba assister bino za na poso opesa ta merci oui basé belé vraiment ata 5 nano poto komi na biso na suka premièrement na pesi merci na ba mina nga batika ki na été bana papa azaki na hôpital tinde toza boye na pesi pe merci na ba famille na biso tika papa biso te to zaki déterminer papa biso azala bien ce qui est mongo et c'est que ça et biki ça remonte mais papa biso atina azala en vie ba grand sœur na pesi ba merci ba o ba tika volonté pour papa tout traiter papa tout comme niveau tozaki na campus pour que na campus ça ezali sécurité puisque merci parce que bisiki bima ki nzamba zongisa amen c'est ça qui honneur pour na papa biso puisque pa ki apema na kimana ba nyso ba assister ki biso si ba on merci na e ba ko kabula mawana biso nzamba pambola bango. Vraiment, ezalaki bongo cadette ya papa Désiré Kasongo et a exprimé émotion naé devant chaîne Nabiso internationale qui est Jeannette Nam Télévision. Veuillez vous abonner, partager ces messages pour la suite Toro Solo la Lisusu. Toke cimetière Toé la bino image. Merci. Merci. Poro Seka Luketo. Chauffeur de patron d'Enzou Geta Kwan qui kibno asasi mafana na Kiliman Nene ka asasi Bigu Rouge Bana bakour de Grand Père ou Bani Antiala mama Ya yumpazi monange Yenzi dizizi wala makudu wa mambo Yenzi dizizi wala makudu wa mambo Emizo mebete tubakilandu Mbuwiri mifuidi Pesimpelo tunwina kenu mwa wiri di fuide Yesani tutusumila bikizi mwa wiri di fuide Sani tutusumila bikwanga wiri di fuide mama Anzi di sisi bola makudu Yeah yonzi di sisi bola makudu wa mamwe Yeah mama Yaya dodogere yaya Ata danjale Tata
kwa kukata yanchalo natisisao mvumu kani fuiriri kinsasi yanchalo mugusiki mukena kwa kukata kakwani yanchalo natisi tata nchale tata ngeju zona tata andolo kuna nguvu kwa tata nchala tata ndolo kuna nguvu kwa tata nchala yebu kwenda madima kwa tata nchala yebu luta kukisantu tata nchala tata ndolo kuna ngeba tata nchala munjila masikila kwenda tukwenda tata nchala tata tula nswalo tata ngitu dilanga tata nchala tata ngitu solanga tata nchala tata beto tatetu tanchala Enzi dizizi wala makudu wa mamwe Enzi dizizi wala makudu wa mamwe Maweche ngoma masala tanchala kalumweniko Emamboche ngoma masala tanchala katumweniko Tupita lulu katungiza kukatangwa kalumweniko Kebikale jibi katungiza kukatangwa kalumweniko tate amama ndinga tate yemunu tanchala yamulangende baya yamatima matomene enge tate ata tancale tada ngufu itomene enge tate ata tancale tada mpesi itomene enge tate tata ncale tata levulu tomene enge tate ata tancale tata nzelu itomene enge tate mama yaya dila yedilanga ata tancale tata ngeitu zolange tata yamolangenda atata yamolangenda edulanda tata atata benukulululanda tata abetukuludulanda tata tata betu salisi nkangu ebetu tata nchala salisi bana ebetu tata nchala salisi nkangu ndinga ndine mama ndinga andinge mama atata bana bakunde graba takunalo kundima bateri betu leli yanchana kasari sankamu kukata makulu makumun mamboto tumutu bagli yanchana betu kukata mutu sarin timi matyogu manu mfulu tat kane tyogu ni moso banka kati ntimi tu natini yanchana 6 mois yungyanu kudialuku kende kabumbotu kupuni tata ngeitu zolange tata ncale tata ngeitu zolange etupakila bilongo yekumadimba tupakila bilongo yebetu kuna nguvu tupakila bilongo yemunekisanu kutupakila bilongo yemunukunzelo kutupakila bilongo yabona muyisa yanchala gataditomene yabona muyisa yanchala gataditomene ansini sizubona makutubama yensini sizubona makutubama takuloka tula nswalo tata amuli tata shote lemuka muntinu gataditomene takuloka lemuka muntinu gataditomene tata tula nswalo nguvu itomene mama bona boyiza yanchala matimba matomene mame yaya bona boyiza yanchala gataditomene mame
seluka bantu maseluka ayatyala bambuta banungi ni maperlos chef de secteur kunikibami tati ntyala lweki okutomisa nkangu akomanda moro betu kunikibami tantyala mukwisi mukena mame kuselemba ubedu suludili ya boni angombi ayafili le wake dilukide bonel coup de grand mukwisikena ngolo ye mama ndinga dadi salak bagidi ye mama ndinga mondi salak bagidi mama dala boni ba yomwele ye boni bakaga bagundi yo ya boni uya na uya kundanto yo ya boni lugambu pakikangila ntam yo ya boni kuma kukele na kundalambi ye mama ndika tati salak bagindi ye mama ndika tati salak bagindi mama dala boni ba yombwele ye boni bakaga bagundila ye mama ndinga dati sala kunagal ye mama ndinga mwani sala kunagal mama dala boni ba yombwele ye boni bakaga bagundi oya boni uya na uya kundanto oya bona mabana ya mlele kubaka ya ndinga dati sala kunagal oya kunga foka ya mlele kubaka oyangu musalugi tata simati mambo tala kwam tala kwam kunagata ya mona yidila ya uyenda ya mona yidila ya uyenda ya ndinga tati sala kunaga ya mama ndinga mwani sala kunaga kota kintuli uya na uya kundanto Wetali tulemba bana ya mulele kubaka mama ikanga mbundu bagwa bundi ale kade waki salu bana coup de grand unzile bena yo yene mona kunga yanga matanga mona ya mona bigo mona mama kuma kukyele nakondela mbili ye muna nugambu pakikangela ntamu mama nkunga edidila ya boni mbu yeyonga matange mona mama nakondela mbili mona mama tangu isake mona mama kuma kukyele nakondela mbili mama yikanga mbundu bakwakondela mama yidila yike kilangi yiba mama moko malela munugi yiba mama lugambu pakikangila ntama owele mono mama tangu isa owele mono mama mono bidi owele gilamba mama matanga maide matama koko tule bimba Mama,
bana bakuri de graba takwani male bana basisi yaponi sowa benda mama ndolo kukincha tata kabulu mbongo mama ndolo kukincha tata tanga mbongo mama ndolo mama ndolo kukincha tata tanga mbongo sefutu bala mama na deja nada
ya maneno fuidi bana bandika songilanga feri olo kanganwa kisita ngite kifuidi maneno fuidi bana bandika songilanga feri olo semu ngoto semu amatonga wakisati yapo Achetez la ville, on va prendre une position des mains. Notre sein, la famille du moine. Mais ce qui est là, le Boukani, vous devez avoir la question, c'est si quand le Boukani, Liwani Kamula Kabat. Le point c'est que comme on a fait, c'est qu'il y a le Seigneur Jésus, l'homme de Galilée, au Sopima et la Makila, nous devons gagner les bébés. Et ça a formé le ciel dans son désiré. Alors, le monde qui paiement, les longs d'Akoma, tu es le saint Otigaï, au sali vouloir d'ailleurs, les lots séparation charnelle et salami. Mais pas l'eau, mon pépé va se péper la Isaïa yo, ma belle va se liata Isaïa yo. Mais la scène makila na yo et couvrir bango makila na yo et sunga bango et sika balonga lite balongo mabulu to ki etimoli et kunda busoto nyonso to kombla ko bolingo na yo oko za nzambe liboso sima musuki na kokama yo le président chaka o ba la première génération di la quatrième génération di ka bakoko e baza couvrir sous l'ombre na yo na makila na yo Yesu Kristo nzambe na roho. Chauffeur à 7e génération Poro Pole Poro Dilon Poro 10 Waki salo kibana bakur de gra manenu sibulamu eloto akota ya manenu sibulamu eloto akota ambogwe yai charmane kumbegwe ebetu ya charmane yanu suma suma bote charmane kumbegwe charmane yanu suma suma bote ya Moise kumbegwe ebetu ya Moise yanu suma suma bote charmane kumbegwe charmane yanu suma salama sangu mabwege ya charmane Dalangu babuti yerere ya Moise Mama ndolo kuna mbegu ya charmane Mama ndolo kuna mbegu ya Moise Kumbegwe ebeto ya charmane Yenu suma suma mbuti charmane Kumbegwe ebeto ya Moise Yenu suma suma mbuti ebeto ya charmane Andolo kuna mbegu ya Moise Mama ndolo kuna mbegu ya charmane Ebeto ya Moise yanu suma suma bote charmane kumbegwe charmane yanu suma suma bote acharmane tangu ndongi ndaba kwa bangu acharmane yidila yikegela kikeko Moise ya niti kota yonu kikeko ya boy goge ya boy se mono Mama ya boy dile aya ngunga yongwe aya imogo malaria mbono amana mama mogo malaria mbono tologede mama ambebede mama yeboy goga aya kumbegwe betu ya Moise kumbegwe betu ya charmane Mama ndolo kuna lwidi ya charmane Ebululuta kukintelengwa ya charmane Mama ndolo kuna mbegu ya Moise Kumbegwe
batakutila batakutila a Moïse betu ku betu tatili kakbetu onofar na mbani yanzawo bayema be bango bayema be yanzawo bayema be bango balema be Boronorba bango balawo chauffeur de Baba Fry anayu yanzawo ndata kunanima abetu charmanu ndata kunanima Moise yaya ndata kunanima haha wabima charmana obetu ya Moise ebetu ya Moise acharmanu tologere buwa bokulande acharmanu tologere buwa bokulande ndenga mama muno andenga mama muno charmanu nditi kota yoni kidiko acharmanu yikanga mbono yibagode acharmanu bogere buwa bokulande yologere amama charmanu ebetu ya charmanu kumbegwe ebetu ya charmanu yadu suma suma bote charmanu kumbegwe charmanu yadu suma suma bote mama yidile yikegile mama yikanga mbono yebagode yaye ndologere babogola logoni yaye ndogoni yangu ntuga mama ndogoni yaye logogo dogede mama mama dogede mama yaya Moise safutu kamuna bas achukuli mama kutiatu bima twajana maleme Ele venait à sac, il y a ici, non, on tire à pied.
recevoir nos corps mortels soit un lieu de repos et d'espérance. Qu'en ces lieux, les corps des défunts reposent dans la paix, jusqu'au jour où ils se relèveront immortels lors de la venue glorieuse de ton Fils. Qu'en ces lieux, la pensée des vivants s'élève vers l'espérance d'éternité, que de ces lieux monte vers toi la prière pour ceux qui reposent dans le Christ et pour célébrer sans fin ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Maria Lusaku. Otondi gracia, mokonzi azali na yo, abenisi yo yango ya basi banso, abenisi mpe Yesu mwana wa yo, Sainte Maria mama wa Nzambe, sambela mpo ya biso basumuki, sikawa mpe ntango ya liwali ya biso. Amen. Maria Lusaku. Otondi gracia, mokonzi azali na yo, abenisi yo yango ya basi banso, abenisi mpe Yesu mwana wa yo, Sainte Maria mama wa Nzambe, sambela mpo ya biso basumuki, sikawa mpe ntango ya liwali ya biso. Amen. Lokola ezalaka oyebandela mpe sikawa mpe ya Limomo Santo nakolula esengo ya likolo Mama yokambanga kinomboka Mama Maria okambanga kinomboka yo o etumba ekobunda ngai lelo nakosenge mama obatela oyokela mawa ngai mwana wayo odalanga mikolo mpe tambwisanga onzela ya malamu sengelenga nguya ya Limomo Santo nakolula esengo ya likolo yokanzembo nakoyembela oyokela ngai mwana wayo